Coucou la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bande konanga, kakade tuboyebika tozana sangwa pasi, sango ya mawa, ya komona kandenge bande kona biso, bazali kokufa. To ezaka kozala élevé, lelo bakoloba 12, lobe babi 42, lobe balobi boye, étouffement, tout bande konanga, bota la kaka, yango toye, boya koyoka prophète. Ayaka kopesa biso ba prophétie alobini na likambango, qu'est-ce qui se passe na kolobalanga mingité. En tout cas bokolanda na bokebi nyonso et puis bokotia ba commentaire na bino. Shalom ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko na boboto bondeko na kati ya mabota na bino. J'espère que boza bien ngape nazali malamu bandeko nanga moi eza tellement makasi moi kopa mai esalaka bien tomela na biso pona vraiment santé ezala malamu. Alors tokei to pesipe bandeko na biso ya baki bandeko na biso ba oyo ya bakimbakiste matondo bisika bizu bango pe otolingaka mingi ya ba musulman basalam alaikum bisika bazali bandeko nanga lelo eza lundi makambo ngo pe soto tozana ba congé boye toye ba soute lundi eza mokolo nini boye na boye. Alors bandeko nanga vraiment na sepeli kozala liboso na bino. Voilà bandeko sans tarder tokolanda ndeko na bokebi nyonso tant mosusu ki commentaire ekozala na kotia soki peza na ngote na kotia na ngai te na bokoyoka ye kaka na bokebi nyonso bokolanda ye attentivement bolanda alobi vraiment exactement nini na makambo nyonso eleki pona mai kalambai. Alors bandeko nanga vraiment bozwa mayele bandeko nanga parce que nzambe na biso azali nzambe ya malamu, azali nzambe oyo alingi biso nyonso. Nzambe na biso alingaka compétition te bandeko eloko ezoko boma mai kalambai ezali place akenda komikotisa na majabulu mutu ezali ko boma ye majabulu wana bandeko nanga boyokela biso biloko eza biloko ya mokilité, biloko oyo ezalaka ba compétition kobimisa nani a gagner nani boy. Nzambe azali nzamba sepelaka tango soka salio ndenga salelio aebi soka salio mabele minene aebi ke asalio colonne vertébrale solide, soka salio mabele miki aebi ke apesio colonne vertébrale moko ya ndengwana asalio makolo minene pona aebi ke apesio ba mole moko soki ya ndengeni asalio makolo miki pona aebi ke do mutu na mutu nzamba salaka ye na poa na ye biso nde tozokende komi luka ndenge moko pe apesio mongongo oyanga tamusu yozo mona ngo mabe tamusu mona mutu musu amona ngo kitoko makasi ala danoza loba kitoko mongongo na ye bien mais mutu musu ba aya loba mabe mongongo ne lokwa mwana mobali alo ngwa kuna mutu musu maboko ala danoza kitoko ba musu baboko minene alo ngwa kuna. Donc bande konanga eloko nyonso eza na nzoto na yo kumisa nzambe kolanda mbutu te soko lande mutu koti na compétition ayi ala ta kitoko ayi soka sosala be mission na ye. Donc ba mususu ye ten kitoko nzoka chaka ba filtre sotia ba filtre bande konanga bande ko vona tila bino likambo na yebisa bino botika comparaison ezalaka mukolo moko mwasi moko boye amonaka voisine na ye mobali afungolela mwana mwasi wana toujours voiture soka bakiti afungoleli voiture ya lula ka lobi en tout cas pe mobali oyo ndenga linga mwasi na ye soki ka bakiti mwasi afungola voiture te oyebike bazaka peka ba voisine basola ka pe mkomsa lobi mama faut batela mobali no ba mibali ya boy bazara yo soka ko kiti ye pesko yebisaka mobali na ye moninga penza azwa libala bien mobali alengela ka ye do yazo lula na ye kaka mais oyo eza na kati ya ndako mwana mwasi wana oyebi yango te oyebike mwana mwasi na yebisa bi so mobali nanga fungolela nga voiture parce que voiture autant to somba kango eumela nango te ebloka donc efungwa kaka libanda na kati efungwa makate. Donc mobali nanga pe aboya ne koki ko dépenser ba mbongo pona bongisa ngo yango monaka abalukaka afungoleli ngai soki ezaki bongo te akofungolela ngai te mwa moso na tikali babi abi yo yebi ete azaka mutu akanda yo kanti ndenge pe mobali nanga za ko fungolela nga porte eza pona voiture na biso siko tala tot ozo envier libande eza kati te
Mike Kalambai ko envier, onga fona beta na leka wera na toni sa stade na leka boye te. Mike Kalambai waneza makamba mokili. Tala ningo bomisi bato bato makila waneza na mutu na yo ekiti na bana na yo. Olingo lingate. Eza bongo ekiti na bakoko na yo. Il faut se repentir. Tala nde majabu le simbisi o touche. Yo ndimiki asalela yo ba podium ma cher pona ye na simazo gagner ni. E mbongo ni bokoti si wana na Congo mboka pasi ndengwana. Bobeti wa bozui faillite. Mais ye azo sepela sala bimisaka bambongo ni. Tu yo mon Mike Kalambai tu peux même pas réfléchir. Poni bokota kana ba monde moko boye comme si li felo ezala ate. Bande ko bolanda. Bazolinga basimbisa Moïse Mike Kalambai touche ozo mona makila mais na kosenga fana zonga na papa les gars cameraman perception image wana il a des combats terribles mais ce que je peux lui dire quand j'ai prié le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Oyo ezali prophétie à beta à lobaki avant concert beta bolanda prophète Moïse premier prophète c'était azaka apôtre Moïse bolanda prophétie o ya lobaki avant concert ya Mike et beta to sala on peut banaliser to kipa na biso ngote bolanda na boke nyonso est-ce que kokisami ou bien kokisami te bolanda. Mike a tiré attention tant oyo na moni Mike a côté distraction on a tant oyo ce qui mutokata appartient à la Mike bima la distraction. Mike au comme trop sûr na yo qui ose la sur nanzambe même na ba dire na yo couper sa confiance à 100% te na majabu couper sa confiance à 100% te na bateau yo zokuta na bawo mais na ni confiance na yo tchangwe panzambe parce que le diable est compliqué na moment muketi kali oyo na linga kuyoza kutu mutu même otambola ndenge ozotambola te na komo na ba matanga okutenda be héritier banini yoza mutu na moment otamaki TikTok nanga partout comment na tête timu ko la concert parce que tu as des combats terribles bazoni nga kosebi so touche parce que j'ai vu le sang na moni makila batu kufa na concert wana batu ba kolinga baloba keza Mike ezora ndeza Mike te papa maloba oyo moko lobaki lelo tomoni yango na concert ya Mike Kalambai tomoni ndenge batu bakufi eza nini olobaki basimbisa Mike Kalambai alobaki yango tolobi te ke o te yenda lala kana nzambe te o bobenga ke besko bobenga besko ngana yaka nanga ko sala analyse nzambe na ye na yebite mais a prophétisaki yango bande ko like partager a prophétisaki yango Mike Kalambai bima na distraction na kata ki parti oyo na chaka na TikTok nanga ezakuna na TikTok nangai parce que lelo naza moi pressé parce que bazwa ko utiliser cuisine mais nazo yango na globa menenge buna kende pe na TikTok nanga na lakisa bino ndenge parti oya lobaki po bokoma koloba ete lokuta Jésus Christ na osa ndenge nini desa isete ko kota wate e obebisela nga video na nga pamba na ningeka bo na lakisa bino ndenge na chaka ngo na video na ngai na tala nanu bozela na chaque fois na chaki photo Mike Kalambai voilà bande konanga na cheka ngo na TikTok nanga parce que bokoma koloba te akosi a monter ngo kuna libanda pona aya koloba ke kokisami eza video ya sika asali yango après kata ngo batu bakufi te naza nango na TikTok nanga na kata kango yango e batu pe batala na bango mingi te na TikTok nanga esa nango ka 980 views yango botala na TikTok nanga yango bomoni yango akosa na plein ya niveau na yo papa ozo classique biso de lobi boye le rôle ya mozimbi po mozimbi to mona kimena ache podium na katikati bike touré alo bakala papa mozimbi te papa Mike ozo na tuba combattre
nalinga ko mingi pasteur Mike Mbote siko zali papa fongola somo mukeka kapto koza. Il a des combats terribles. Mais ce que je peux lui dire, quand j'ai prié, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Voilà, Bolanda. Mike a tiré attention. Bolanda. Bon, mon TikTok nanga. Tant on a moni Mike à côté distraction. Ah, Bolanda. Moi, tant ceux qui m'ont tocé à partir de la Mike, bima la distraction. Mike, au commis trop sûr, na yo, qui ose à la sur Nanzam. Même n'a pas dire na yo. Couper sa confiance à 100% dans ma diable. Couper sa confiance à 100% dans le bateau yozo kuta na bao. Mais na ni confiance na yo. Changwe panzam. Parce que le diable est compliqué. Na moment muketi kali oyo na linga ku yoza kutu mutu même otambola ndenge ozotambola te na komo na bamatanga okutenda beritier banini yoza mutu na moment okota maki. Comment on a tête timoko la concert parce que tu as des combats terribles dans zone négocier du touche parce que j'ai vu le sang na moni makila batu kufa na concert na katango kale batu balinga baloba keza Mike zo des Mike j'ai vu batu ko créer loko moko boye pour na stade de tondate ça dit ezane loko moko ligeleka mais le Seigneur me dit soko telemi liboso na ye au bon délit sincèrement au bimi la distraction au kosa la plein au kota na banal il y a stade de martyr. C'est tout ce que je peux lui dire s'il aura l'occasion de voir ça. Merci beaucoup. Mais Bolandi tozonga sikoyo na oyo alobi lelo. Voilà, Bolanda. Donc, oya lelo yango yo touche. Je crois que c'est pour comprendre les gens aux ambassades maloba ya pouvoir na et c'est le temps aussi à découvrir ba vrai prophète, les vrais voyants. Oba mona kama kambo pe salami. C'est le temps. Mais bitez que ba wo tchele biso ba image ya bato ba kufi et puis il y a réalité les gars qui na stade ndeto zongela. OK, là on sait la Jacques Pongo, ceux qui a porté la biso image oyo batu bakufi na stade. Abi bazana nina ba. On a les kisana bato bakufi to les kisana biso. To les kisana biso bato. Ah moi sur Papa, toi tu côté na image ensemble comment na makambo ele ki na stade de martyr batu bakufi. Est-ce que papa oloba ki yango na émission auto tu ko sala? Batu bakufi est-ce que eza Mike Kalambai mutabomi batu wana to basimbisi touche est-ce que fongola biso to découvrir ensemble na bana poto partout dans le monde entier au bazota la biso. D'abord premièrement nazo senga na bana nyonso mutu nyonso oya koti pona kota la vidéo yo eloko liboso arrêtez na nos vidéos s'abonner beau s'abonner beau partager vidéo au monde entier de façon au ratakaba message apôtre Moïse. Je pense que les lots sous ce lot quoi bombezate. Mais nabi que na moment où on a sengi batbala nanga bien abokebi. Na message nanga na lobaki boye. Mike Kalambai nzamba la kisinga koti na kati ya distraction. A commis trop sur na ye, peu trop sur na badiab. Je crois na tanga kiam. Au lieu d'être sûr avec Dieu, d'être sûr à Dieu, et moment où il moment Mike il fallait assembler la mine, je crois qu'il a l'objet pour Valandia on est dans le match. Na ye kolobake na moni bakosi concert à Mike ezana bitumba makas bakosi mbisa Mike Kalambai touche. Faut bolanda ba dire nanga. J'étais clair. Bakosi mbisa Mike Kalambai touche. Et puis na zomona makila, je vois le sang. Je pense que je vois le sang. Le sang, c'est le sacrifice. Le long a dit que le prophète est belé. Le faux prophète, il y a Kinshasa. Il tout le monde a sacrifié autant de makila. A Salaki Boy, a Bomaki Batu. Laisse-moi vous dire vrai. Mike Kalambai n'a rien à voir avec Baliwa et Batunyo Sou. Papa. Il y a qui étonné Batu. Mais Batu bazala qui sima Mike. Bangonde ba sacrifier Batu. Natangi comment mutute.
Batoyo bazalaki sima ya Mike. Bango nde ba sacrifier bato. Je ne peux pas citer les noms. Le commis makambo ba porté aux plaintes bakangi to sami na tangi kombo ya mutute. Sima Mike azali na bato belé. Azana ba pasteur, azana ba berger, azana ba producteur, azana ba secrétaire, azana ba bandimi. Ça dit na tangi kombo ya mutute. Batoyo bazalaki sima ya Mike. Nde basimbisi touche. Je peux te donner un exemple. Parce que moi j'ai vu un concert à Mike. Tokuti et ça na batu musu bazo kabela batu ba billet na balabala. Mamé, bomoni, tricage. Donc ya ofele. Non, on a vu na yebité. Ce qui mutunda sombi ayo kabela batu point d'interrogation. Mais on a vu tina ba balabala bazo kabela batu ba. Et puis deuxième des choses, plein à Mike Kalambai. Et réussir pourquoi? Un. Et Koutani Mukolo ya concert ya Mike. Ne Mukolo ba uti ko annoncer pe ba diplôme et bana bazo sepe la diplôme. Et ça dit que bana ya diplôme bazangi place ya ko kende ko fêter diplôme. Ba profiter ba kendo fêter na stade de martyr ya Mike. Ndo moni Mike asala ki débordement. Parce que débordement ya Mike et l'équipe même Yawera. Laisse-moi vous dire, moi j'étais là, j'ai passé dans le stade de martyr. Quand il plaît les bandes, la mission est acquis les gars. L'équipe même Yamozimbi. Dans l'autre temps, on a dit que l'équipe même Yawera, c'est-à-dire, Wera d'abord les cas qui ont mis. Débordement mon impossible. C'est peut-être ce là. Mais bah Simbi Sima et Kalamba il touche. Nayebi qu'il y a des gens qui diront que Mike Kalamba est Simbi qui s'abomi bato sali boy. Mike Kalamba il n'a rien à voir. Naza porte-parole na Mike Kalamba alliance dessin. Ngane to solarati na uta ko bango na bengi sa na terrain na na tindela ojo atala ka fungola ka ba ojo ba tuta ya mbaka ba pelite. C'est un orgueil. Non, faut défendre ma casse. Il faut défendre, mais je dis ce qui est vrai. Il faut défendre, il y a porte-parole, il y a foutre, on va défendre. Je dis ce qui est vrai. Ce qui est vrai, il faut le bas. Ce qui est faux, il faut le bas. Et ça, c'est que l'eau est vrai, même à la téléphone, tu as des messages qui le répondent. Parce que Zali, na benga berger junior, na solo na ye berger le belanga Mike azana tante. Mais après 2 jours na ko na Mike akena na fenana ni na orphelinat ya chez Biso TV. Basimbi si Mike touche à kosakanate. Yo kanisi qui peut accepter à dépenser mbongo na ye ebele pour na ko soutenir yo mais azo eloko te. Physiquement koko zo eloko te mais spirituellement zo eloko. Physiquement, à Koki Kozelo. Balobi bien. Qui peut te supporter physiquement à Zwelo côté? Parce que babiye ba komi ko kabola yango na nzela. Babiye o bande côté ka ba 100. Les nga na moni ba prix na ngona bi est-ce que batu ba okota? Batu lo na nzala na Congo bande ko nanga. Bande ko Congo ba na nzala. Ata mutu ngaza na mbongo yango. Akomi pe ko lia mbongo le na ekenge. Pona yebi lobite. Et comme mboka ya keba ake no kofuta 100, 120, 160 ba priyo na ba cheki pona ke kokota nzoka ne ba biyana ba komi ko kabola yango na nzela ne baza ko kabola même mapa te o le ko kabola bata même mapa ata nguba bali ete yo so ko kabolela batu ba biya ofele bande ko ngai siko tango solo ba ke bato ba supportaki bon to sa bazoba eza majabulu baza batu ya ba science okit baza batu ya misala mabe bako yebisa bino bala combien ba yebaka batu na misala na bango bazo sala ba compétition l'air majabulu wane bandi batu ebele ba kufa bande ko na ngai ba yembaka même o basala ki ya bana wana mike ba étoile bana wana ekei ba maman moko ba insensé mwana no yebi ko yembo soke ko tike na majabulu basala na ye nini tika mwana no évoluer ndenge na ye ayemba. Ba est-ce que ba Mike Kalamba ba bima na madiabulu ba Moïse Mbie ba bima na madiabulu ba Lombongo ba bima na madiabulu ba Marie Misabu ba bima na madiabulu pour nini mwana no so yemba foke ko tike kuna lobi ngana ko kanga mama wana ndoki yo mtoke ndoko tika mwana nao lelo mwana étoile kenda baza bato misala mabe
bakoloba na bino mbala boni bakoyebisa bino na munoko nini bolinga koyoka te azoloba za clair qui était derrière Moïse Mbiye pour na sala spectacle wana eza ba diabulu place azali Moïse Mbiye diarrhée mais spirituellement a gagné parce qu'il a vu ba ama bato bakufi ba makile tangi Mike n'a rien à voir, mais bateau bazaki c'est ma Mike. De basali le quoi. Basimi Mike qui touche. Naïbi qui bateau bakosa la bémission. Bateau et surtout des faux prophètes. Ba faux prophètes et puis mutunyo sobokolanda. Asali kama vidéo ya ko na sina sakola ki. Botu na yebo luka vidéo wana. Parce que bato bakomi na système net le dimanche boy. Alate lamba mususu asali émission mbangu wakati kama parti ba ye poliser yango pone la tsaki asa lobaki. Mais yanga eza même ya koluka te kaka na chaîne ya Moïse Kasongo TV oyo. Boko ta bokomona émission moko na salaki na che mukuna na che konde na che okomona na lobaki nde place ezali émission eza. Parce que ba prophète ebele ba koma ko sala système net le dimanche a créer faux émission. A côté moi image on a bombi bah ça n'est que double émission qui a ça kolaki. Il y a de faux prophètes qui vont faire ça. C'est le moment de découvrir un vrai prophète. Moi j'ai prophétisé, j'ai dit, je vois le sang. Pas possible ça Mike Alambai touche, mais touche en gros bah c'est ici. Mike Alambai n'a rien à voir. Concert il y a Mike bateau bazala qui simanaye. Ne va pas si monsieur touche va sacrifier. Ba gagner mbongo te mais ba gagner milimu ya bato. Parce que Moïse Mbiye, je vous dis sans blague concert na ye kotsa mbongo. Parce que concert na ye ba billet na ye tekama teke ya maboko boizo tekama. Et tekama nde na ba supermarché na ba nani na ba banque. Mike nani Moïse Mbiye li se quitte à Zombongo. Lui il a eu l'argent. Asali débordement te mazumbo. Mais ça quand même pleinement normal. Non, Moïse Mbiye asali plein, asala plein, il se quitte. Mais il y a Mike Alambai, je vous dis débordement, mon roi, il se quitte. Débordement n'est pourquoi? Parce que tombé mon période de tu quoi annoncer ma diplôme. Il était intelligent à côté d'Atoam. Et tombé période de besoin annoncer ma diplôme, ma diplôme. Moi, je vais la place où nous faisons, je vais un concert à Mike Alambai. Ok, Mike Alambai, il n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il se touche. Papa, est-ce que les lopes tournent au là? Kobanga, token des concerts, ya mokline, balobaka, batu bazo kufa. Token des concerts, ya basala nzambe, batu bazo kufa. Tokoye bako dictionner que. Première fois, tout le monde a concert, ya nzambe, batu bakufi. Moïse Mbiye Batobaloba qui a tout le monde en parlé, à ça qui va signe diabolique, va signe à Satan, mais malgré va signe à Satan, Batobakoufa qui était. Son nom n'est pas Mike Batobakoufi. Mike n'a rien à voir. Basim si Mike qui touche. Il était dans la distraction. Même si tu as des producteurs, au Mbongo na bango. Balobi que asala qui va signe et pas Moïse Mbiye mais Batobakoufa qui était. Mais spirituellement, cause la paix physiquement, ça la bomoi. Mais spirituellement, au kufa, ba yiba étoile na yo, ba kenda nango, au komaka yembele bongo, bande konanga. Et puis batu nyoso batondi sa ki stade wana, ya nani, nazo insiste les bino, batu métropole bayaki, cimetière à Gombe bazalaki, cimetière à Kitambo, ya Mbenzeki, oh, bazalaki wana. Oya mona inde kona ete talio nga mona tata mwasi na biso aute na cimetière à Luozi a bon attendait sali to komo ke na suka kola la pongite sambela parce que yebi profondeur ya ba producteur wana te o yebi état d'âme ya ba producteur wana te to yebani biloni motema to yebani te c'est ça devant l'argent. Et avec la rappel, nous sommes moyens landelo et état spirituel à votre soutenir au Koye Bayamota. Mike Alambai le koso de. Yo comme on a croire na bango, na bateau bazo soutenir yo. Oko croire na bango, mais profondeur na bango y Bayamota. Il y a beaucoup de pasteurs que les gens croient à eux. Ils prêchent la parole.
Okoyo kaka bango te kakoya ki na mwasi ya mutu asala kibo. Mais au fond, ce sont des magiciens, au fond, ce sont des chrétiens. Mike Kakota qui na distraction, il était dans la distraction. Na loba qui a bien que Moutaroka t'a partout à de la Mike. J'ai dit ça. Il était dans la distraction. Dans la place de distraction qui est comme Mike. Et même les humiliations. Na minito bibembeza na ba morgue. Na minito bana batu ba kufi. Na minito makambo déjà kombo na ya Mike. Batu tout bazala ki c'est ma Mike Moutakomona na zate. Est-ce que na intercession ya église à Mike ba mona yi makambo te? C'est ça le problème. Na kati intercession na quand il priait, il n'avait pas vu ça. J'ai dit au monde entier, Mike Kalamba, il n'a rien à voir na baliwa au bozoyoka. Mais bateau baza sima Mike, ne basale loko. Basimbi se touche. Papa, tant que Moussala Nzambe, lelo Mike Kalamba, ba problème comme na conservateur au bêta, batou ba koufi, makila au mona kiango déjà au lobela kiango déjà bien avant. Message nini, tope logo nini, okoyo kolobela Mike Kalamba nenga zotalo. Message est que vraiment mon frère, orgueil et l'oromabe. Il faut s'enlever l'orgueil. Il faut aussi, je crois que peut-être il peut y avoir des gens, là où message, benga ou yamba bangote. Parce Mike Kalamba, orgueil. Quel est l'oledo? Wana sopi na kakapoi. Orgueil. Ekwe isaka bashiti kilibidi Mike Kalamba. Ozaka ya nzambete. Ozalaka ya nzambete. Orgueil. Ezabi loko yo. Bako trouvango et pas pasteur te. Bako trouvango et pas chantre de l'éternel te. Papa Loba. Et loko na bando wa deni les sazolo je croyais qu'azo kosa. Moi-même, je t'ai appelé sur ton numéro privé. Na bango na TVT. Numéro privé. Quand je dis privé, ceux qui te m'écoutent dans le téléphone, na yo bando vérifier ba message à batinde le roman message dans ngati le fungo la ngote. Ba pen nangeza manke o yambate. Na vie to bimaka orgueil. Er moko pe yambaka téléphone. Er moko pe yo kaka pe ba message. Ata mutu atinde lo atoko yambete yo fongola na yo kata message ni na zoloba. Malgré bozana bonzambe ko le kabiso, malgré bozana ba kombo ko le kabiso, malgré bozana ba mbongo ko le kabiso, mais il y a de forces dans la vie ba yo kaka pe batu. Pourquoi président de la République en salaka système ya consultation, a consultant na ba chege, a consultant na ba teki amai, a consultant na ba pasteur, a consultant na ba voyou. Pourquoi salaka mu? Ayoka mutu nyonso, même il conseille à mutu alibome ko sunga yo papa. Tala touche basimbisi yo. Tala maman na touche. Obinga na regretta tango na bengi berger o ya pasteur Mike. Aya na action na zaki nango na terrain na tondisa plus de 5000 personnes. Na lobi na kosomba 2000 billets. Yo moko zalaki to bato bazaki ple ba 10000. Na kosomba 2000 billets pour na stade na pour ça pasteur Mike. O azana tante o to kotala nanu o après quelques jours na moni ba yambie na orphelinat. Mais na vandi na kamo na orphelinat ba sombe les 700 ba sombi 700 billets. Je me suis posé la question mais qu'est-ce qui ne va pas? Au comment dans l'église musu ba yambie. L'église peut-être ngana l'équipe ba on a bato. Tout ça un peu sérieux. L'église musu ya ke ngana l'équipe ba on a bato dimanche les autres ça dimanche. To ko tsaba kilte ba mona ebele bato. Na l'équipe à Tunsu na batu biziga yé pas kenda. Donc ce que je dirais à mon frère Isaac que vraiment yo kakape batu mususu ata za nase ata mwana ya musala no akombela pona ndako er moko suka le belo likambo yoka discerner yango et loko komeli de kona biso Mike était ya peuple était ya batu mususu batikali to yeba kozana l'esprit ya discernement même devant une grande chose que ça là qui au ça là qui nini prends le temps de prier, prends le temps d'écouter d'autres personnes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que ba grand et belé ba commander na niveau au que de koyo kande ba bato ba mona ba mona ti ba grand zamba lobie ko simba asuki wan mais ça peut na mutuza ko vele zamba lobie ko simba mais tale loko ba préparer les
Parce que attambole pas Walesa, attambole pas prophète et prophète Bela, attambole pas ba mukuna, mais ce qu'on va faire ça qui est professeur yote. Azala qui tient pas papa na biso konde. Ba révéla qui était qu'il y aura des morts. Pasteur Jacob Wana, le prophète Soki Jacob. Est-ce que bato ba ko raisonner? Bisi kanyo so mai kalamba ya ke ya fukami ba sambeli po na ye pa ba papa wana o bino boyebi. Ba image za. Bato bino bomona ka ke ba leki biso, bato bino mona ka ba monte faire. Pourquoi balobela qui était que ba ko simise touche mais ngai muto ya suka. Faux prophète o bino boyebi. Moi na moko boya bimi des jours mais na préciser que na moni bazo simise touche. Pourquoi Konda lobela qui était? Pourquoi papa na biso muku na lobela qui était? Pourquoi Walesa lobela qui était? Pourquoi prophète ozali au moins n'est pas yembaka. Azak côté à l'aéroport. L'aéroport. Moi n'est pas yembaka ya moi. Mouipe. Mouipe ça za prophète. Akenda kuna pourquoi lobela qui était? Pour babisi. Pour ma case. Je n'étais pas dans la distraction. Nataki comme ça. Voilà bande konanga tuka so iboni bolandango boke na chaîne nae bokolanda yango en tout cas ndenge ndeko mobali azote yake orgueil abimana orgueil biso pe tokosenga na prophète na biso malgré tolinga ka ope mingi yo pe bimana orgueil yo pe bimana ki vanta yo pe oyo yo so prochain mai kalambai yo pe bimana yango ekozala kitoko makasi mais en tout cas na kosenga prophète na ngai oyo soko bengi ye ngaso na bengi en tout cas ayamba na ye ayamba so na tiki message azongisaka mais ba Mike Kalamba yona bakoma komona bakoma ka lokola ba Kabila ba président de la République yango pe bo simba ka ba touche ndenge wana yaka ko beta lisusu yaka ko beta sous stade yaka ko beta sous na poto ba mama kizengi bakende kokota na bana na bango mbalo yo penza boko chola lisusu ebele oyo bakufi wana d'abord bakufi même pona nga bakufi même plus de 500 bo bazo camoufler yango. Parce que d'abord, il y a un pembeni président de la République. Bazo camouflé, ba koufi ebele. Et puis babani kokoufa, mai kalamba ina na bandi obeta concerté, batu leje toufuma bandi kokoufa. Mais entre temps bazo koti saka batu. Bazo koti saka batu. Vraiment so balobi o simbi touche, simba yango. Ata balobi o simbi touche, yobo pe fozala ndoki. Parce que soko za ina bonzambe, nzamba ngala kisa oke. Keba na batuana intercession na yo elgai kola kisayo ba pasteur okene pa ba prophète nyonso surtout Jacob Kabamba église des aka prophétie si prophétie mi kolonyo so ba de ko tia publicité na yo amona ki yango te pona ke bisao a bon attendeur salut bozwa oyo bokozwa yango na biso to boyaka na biso prophétie yango ekokisa mite a bon attendeur salut bonne journée